Mbote na bino soto yo bosepelaka na www.cleboa.com. C'est-à-dire botuni susu Freddy Akimbe aena nini nazo lukakaka poto yeba makambo ezoleka na mboka na biso, makambo ezoleka concernant politique, makambo ezoleka concernant nous le Congolais. Mais lelo nazanga mokote nazabongona honorable Pichu Bolenge oyo akenda sango azalaka honorable, mais 2011 a possible quitter de retour concernant politique makambo izoleka awa merci nayo de la nation. Mbote honorable. Mbote ndeko. Na monio en bonne santé. Ouais, nzambazo sala grâce, toza na bonne santé pour ceux tozo vivre les des souffles de vie nayo azopesa biso gratuitement. Vie nayo azopesa biso gratuitement. Bosiko yo santé à Congo ezandengene. Santé, ce qui te lobby total sur le plan économique, sur le plan social ou bientôt sur le plan nini. Pour sur le plan économique, bazoko sabiso na ba chiffres et belé. Sur le plan social, tina koloba koute zate au monde tango tuninga na lobi nzamba zo sala grâce. O da mboka misusu toyebi ke moto ifo alia. Moto ifo atanga, moto ifo za na possibilité ya kende hôpital. Mais biso to koma ko vivre kana ngolo nzambe. Soki nzambe te eza passe. Ce qui nzambe te eza passe mais Pichu Bolenge honorable ozalaki na MLC olongwa na volonté na yo bien olongwa na ba contre-cœur pour ba biso ba nocha au mois mulunge. Je crois que l'équipe moi bambula makambo ebele leka na lingara sukolobela yango te. Mais ceux qui tolongwa parce qu'il y avait eu des problèmes. Mais on est en très bon terme, avec le président national qui a salué ceux qui ont Roland d'émission, le secrétaire général, Maman Nabisso, à tout moment, Lungwana. Il y a eu quelques problèmes humains entre Bisso, Nesalaki, Lelo, Nakene MSR. Mais on est en très bon terme. Ok, na MSR, na linga qui vraiment pour Batoubo comprendre bien que akene na MSR. Les boyoki MSR, balobi que MSR est comme mi balé du côté G7 opposition, du côté MSR majorité. Yo zalanga moni. Te MSR ezamoko. Omoni ba ko sa population te, soroke na ministère intérieur ozo sala mobulu na mboka. Ba yebike so ba misi liste ya ba parti MSR ezamoko ezami balete eloko pesa kabiso mawa mingi pe na politique yango ya mboka yangwana yango moni mwa mingi tokoma ko boya na biso presse tokoma ko loboya koloba po ba o batangisa biso na classe makambo batangisa biso eza makambo tozomona te bango bazosala MSR ezali moko président national yango eza Pierre Lumbi o biso bengaka libanga. Ba eza libre eza neti ngana za libre na longwe na MLC bongo na kokende na sali MLC el Pichu Bolenge te nazalaki na longwe naza na MSR ba o bazaki pe na biso na ba conviction na bango na ba intero ba moni ba kei ba kende pe basala oya bango MSR eza moko eza mibalete po soko kelelo na ministère intérieur ba relaxa charte nini ba relaxa statut nini ba relaxa document nini o faire fonctionner bango ce n'est pas soko zaki président sectionnaire au longwe donc ité eza structure bureau politique ezali surtout bani dans la congrès bureau politique aucun na ba fédération aucun na ba section non des structures ezara bongo soki moko ya structure au bimi boke inde boke eza ndenge to mona ba orchestre te wana eza structure ya parti bien organisé baluka parti na bango ba pesa komo na bango d'ailleurs je le salue ndenge bakei ba continuer politique na bango malamu. Baluka parti na bango ba kende basa ne ba moni mais ndeko Pichu Bolenge bino bokoti lelo na opposition mais tandis que boliaki na majorité eza bongo ti. Je crois que tina okosa population ezate ngata na longwaka na MLC na ebisaka bato na koti MSR parce que na discuter na président national na bango na moni idéologie ya o biso tozaki nango ya souci ya peuple na monaki yango na kati ya parti wana. Et naebisaka bato que le jour où nakomona malamu te na kolongwa ceux qui le côté na opposition c'est vrai on était de la majorité ce n'est pas à cacher mais le col les a partout et bundelaka peuple parti origine nango eza tiré na ba association parti origine nango eza tiré na église catholique bati kalaka na idéologie ya peuple tant ba monique na majorité
où ils ont dirigé le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, ils ont marché dans l'autre intérêt à peu pesant dans les sous-soutés. Biso to lingi respect des textes, bango ba lingi respect des textes, on s'est retiré. Donc il n'y a pas de problème dans ce sens. Et Zakaka biso to lingi intérêt moko, peuple d'abord, respect des textes d'abord. Mais quand ça ne marche pas, bon, ça va, bon, que ne bino batu bolingi, bon, que nous avons un glissement, sur une zela, il y a violation, il y a test, biso to kena biso ya biso nzela. C'est ça le problème. Bayo bazolanda biso partout balobi pichu bolenge per kota kapé MSR pour alandaka kanya alandaka mbongo mais lelo MSR lelo ezongi côté opposition pichu bolenge ndeko pichu omonite ke lelo soki babengi bino net na dialogue ne bazobenga bino boye bondimi d'abord dialogue na bino dialogue ya nini dialogue oyo mokonza mboka zosenga ke no to fanda to solola. Sur quel objectif et quelle finalité? Finalité ya mboka na biso Congo eza na mwa kokoso. Mais azo gérer. Kokoso eza la kaso mandé lingesi là. Objectif ya gestion ya mboka eza nini? C'est prévoir non? Comme ça la condition malamu. Azu ba mandat ebelete. Hein? To comme na mandat ya sukate. Donc tawana nyonso ayeba kité ba problème ezali. Netango mandé lingesi la ndesi ko komi to vanda to solo la non. Ba structure ya mboka ezali, parlement ezali, primature ezali, présidence ezali, ba continuer ko gérer. Ba continuer ko gérer. Les mandats na bango ba continuer. Élection ndenge to kende. Calendrier électoral. Le temps que citoyens congolais opposants les lobos à la majorité pour bino pe bomoni ke no to komo koma na suka biso pe to batomi batela botiki côté kuna bozongi po bozala na vie molaye pona yo non ndeko omoni ba principe moko ezana politique hein ba sanganaka par rapport aux idéaux par rapport aux principes quand ces principes là ne sont pas respectés tina ya kosangana ya mariage ezalité. Tango MSR, il y a 2 ans, 3 ans, et Sengaka, tu boy révision constitutionnelle, tu as une carte à majorité. Tu as une carte à institution. Wanezaki ba chaîne binote ya ba ebosaki na majorité. Mais ceux qui bagé to suki wapi. Ceux qui bagé les lotos za wapi. Parce que bomoni ke to komi na suka. Avant, non. Tango to senga ngo to koma na suka te. Dès le départ, nasi bato balandaka histoire ya mboka na biso na politique ya mboka na biso, bayebi ke le MSR A eza A, B eza B, C eza C. 1 plus 1 biso totanga égal à 2. Ce n'est pas que yo transformé 1 plus 1 et comme égal à 3, non. À l'époque, avant que tu batu nyonso, les lobes parti Landa, société civile Landa, qui est une très bonne chose. Parti à Liboso et le Bakali Kamouya, non révision à la Constitution, le respect à la Constitution à Mikande, Zabiso. On a présenté au Conseil spécial. Tant que à mon avis, que tout le Baki a pour fonctionner à danger. Il fonctionne à danger. Mais pour l'intérêt de la nation, à Sengaki et à Bongo. Et puis, monsieur, on a l'ingara partout, ce n'est pas les individus. Demande où Ezalaki à Pierre Lumbité. Ezalaki parti nyonso. Bauti na intérieur, na ba délégué à intérieur, na oya Kinshasa, na bureau politique to sangani. Tolobi po na vision ya mboka, to kene ndenge nini. Et loko ya liboso pour makambo marché, bato ba na ko respecter ba texte, c'est-à-dire constitution. Ce que biso no to respecter constitution, makambo nyonso ko marché. To bon, il y a un conseil spécial, il y a une réunion. Alors après ko baté, ngana un conseil spécial. Nabate la poste nangai bata parti bolo baboete te loko les alaki décision ya parti bon yo ne président national yo mutoko kumbango na bureau politique ya majorité yo mutamemaki yango alobitala o yanga parti o eleka kuna boza ba journaliste boyebi bakanisa kezaki avanti baye deuxième fois troisième fois donc biso total d'abord biso te moi je vais vous étonner olobaki eloko moko abatu bakanisa na kimaki question wana kena ka majorité pour na mbongo. Ce qui va tout nous pesa nga combien mutu moko ko lobazate. Mais na kota par rapport à idéologie na solo na tata wana na suka
na yo comprendre que tato azobundela mboka. Tato azobundela mboka tokende. Depuis na kota lelo. Mais na ngai nazala pichu bolenge na mbongo ebele. Na ngai nazala pichu bolenge mintuke ebele, bandako ebele, nazwa yango. Nazwa même pas fonction. Ce que c'est pour na yango mais ngai nazwa fonction pour les MSR et deuxième partie à majorité. Nazwa fonction, nazwa. Mais je suis Montou ya balé na ville à Kinshasa na MSR. Changer la mobilisation. Mais je me bats. Pourquoi? Pour l'intérêt de la nation. Donc, biso ezalaka intérêt à Moutouté. Et puis, malamu ezalaka kuna tango likambo ezali même temps la majorité ce que poste nini bon yango tout le province nini Kinshasa. Kinshasa pour que se réunir. Voilà critère ya poste. Ah, parmi biso na langa bongi na poste papa yonde mutoke ikende. Yanga lokola na critère ya kité. Nga yo na vanda kité. Nazo continuer à chômer. Mais nous avons un parti. Donc il faut, peuple congolais, politiciens congolais, à l'égocentrisme. C'est-à-dire intérêt à soi. Il y a yo, ndakuna yo, nabana yo. Ce qui bisonne sur comme une vision, il y a intérêt communautaire, makambo eko marché. Makambo eko marché, wana mbala moko, ba congolais bo comprendre na ndenge ndeko pichu bolenge alobi o yazali honorable, honoreur. Mais ndeko pichu bolenge l'air beaucoup la majorité bokoti dangambo ya opposition et yambibino malam. L'opposition c'est par rapport à l'individu, non. L'opposition c'est par rapport aux institutions. Bango bazana pouvoir, bino boza susuna bango te. Donc vous ne partagez plus les mêmes idéaux. Bon comme ba opposant automatiquement. Et puis les a définité on est opposant ba définir ça par rapport à ba idéologie. Bon, MSR ils ont partagé sur idéologie mon qu'on appelle PRDT. Ba longo ba kei bango ba diriger ba tikali. Mais quand tu es dans la gestion, nous comme opposants, peuple congolais et ambibiso pour tout bundela kaka bango, biso on voit d'abord le peuple. Même si tu as une majorité, au moins ndeko. Depuis parti on est créé. Bah il n'a qu'à ta majorité. Comment la banque est une opposante? Comment la banque est une PPRD? Pour PPRD, il y a intérêt à peuple réel. Mais tout le monde est député, toujours pas député. Baza élite. Pour ce peuple sera l'ingénieur, c'est un gâteau de honorable net bazali bajoli qui n'a pas de nini. Pour peuple lingibiso eponi mutu et tindie. Yangonde biso tolingi le pouvoir émanant du peuple. Ce qui est aux anango bisoté, c'est ça la situation. Ndeko Etienne Tshisekedi andimi dialogue. Bino bato bozana ngamo ya opposition. Yo pichu bolenge na kati ya MSR. Bo juger likambo ndenge. Il m'est difficile ya ko juger likambo ya parti mususu. Mais lelo na landi na radio balobi dialogue oyo majorité convoquée té. Balobi dialogue oyo ici, il y a accord cadre et Addis Abeba chapeauté par les Nations Unies. Donc personne n'a pas comprendre. Il y a des choses différentes parce que l'accord cadre et Addis Abeba prévoyait que il faut procéder parce que à l'époque déjà au glissement et c'est ça la Sénat, na l'Assemblée provinciale, na la province. Donc il fallait déjà à l'époque tant qu'on a respecter en côté les longs des communes. Donc bango bandimi na bango mais selon accord cadre. Donc il y a des dialogues différents. Il y a choix na bango peuple ne mutako juger. Il y a choix na bango bino na MSR. Et ça rappelle choix na bino ndenge boboya qui dialogue quand même boboya ngono. Tolingi dialogue était. Pour Namoni, déjà, tu peux te rendre compte. Chef de l'État a convoqué dialogue. Déjà définir d'avance ordre du jour. Nasi bolanda ki yango bino nyonso. Makambo ya élection. Makambo ya constitution. Otini sous combo na Nations Unies pour Nations Unies de Moutou et puis ça y est médiateur. Mais il faut définir cadre et dialogue. Il faut aussi ordre du jour.
gestion ya seni ezali biso no soto yebi il faut ezala indépendante yango nde mutu kosala makambo wana gestion ya mboka eya na maboko na bango ba continuer ko gérer to respecter papa oyebi nga na oka pasi bamboka lokola ba Kenya bamboka lokola ba Zambie. Vous voyez un ancien président passer, on vous dit moi une fois je fais un voyage na bandai ko kende Chine na kitaki par Addis na monimo escorte batu baye ba koti ba non c'est l'ancien président ya Zambie. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des anciens présidents dans notre pays? Est-ce qu'on ne peut pas avoir, tu as été président, moi j'ai été député 2006-2011, je suis député honoraire dans le cadre na nga na respect na nga on peut sangai au chaque échelon. Il faut parce qu'à un moment tu n'apportes plus rien. À un moment, tu ne peux plus apporter. Tous les cultures wana, et ça vraiment culture moko ekoyede biso. Muto asikatanga koya, yo sali, osala ki banzela, osala ki banini ya bi ah, ya chemine ki banzela ngana chemine ba école. Au fur et à mesure les choses vont évoluer, les choses vont changer. Ayons la culture d'avoir des anciens présidents, des anciens premiers ministres, des anciens présidents de l'Assemblée. C'est aussi simple. C'est tout ce qu'on demande, c'est aussi simple. Mais bino moko pe na kati ya MSR aussi vous préparer déjà pour les autres rota président de la République a boyi pe élection te alobi que non te que non élection et kozala te ayebi ke azo respecter toujours constitution abandela ngo tango nyonso. Mais na MSR aussi bobongisi déjà candidat na bino oyo akozala candidat président. Na kati yo parole sur ça. Tant que l'élection, il y a bima il fallait passer à la provinciale. Premier parti, oyo et petit naki ba candidat Namboka Mobimba. Peut perdre écoute zanga qui n'a place il y a ba candidat ya Kotinda. Le seul, je vous dis, vous êtes journaliste, allez vérifier à la CENI, na ba circonscription électorale Nyonso, le MSC a été représenté. Pour vous dire comment on est implanté sur le plan national. Donc on est prêt. Toti ko si sa Congrès na biso, toti ko sala Congrès na biso, to lobby que bureau politique ils ont étudié niveau candidat ko sala. Sur tous les plans on va postuler. Peuple ne mute ko juger pour sa biso pouvoir oui ou non. Voilà, balandino surtout il y a www.kleboa.com, bolandi ndeko Pichu Bolenge, député honoraire. Oyo alobi na micro ya Freddy Akimbe na www.kleboa.com ndeko Pichu Bolenge mokili mobimba bakolanda yo bakozala na posa ya koyeba Pichu Bolenge message nini opesa biso Pichu Bolenge programme nini bozana ngo na le temps que ba opposant l'état que parti monene lokola MSR pour ba yo kabino soki bo préparer nini bo bombeli bango nini. Je crois que mokili mobimba lokolo zolanda biso toza pona bango toza na charte mobimba na ko étonner bato lelo so na yebisi bango que même tant toza na majorité moi le PO et salami za grâce au MSR tango tozalaki ezalaki boyokaki kambo ya eau électricité routes kamba 5 chantiers. Ce que tali moi muke o e marchaka ezaka ba route pour soit to dirigeaki ministère ya travaux publics. Donc le peu ce qui na lobby que tozali toleka ki baninga nyonso non mais biso ka na programme et la plus grande partie ya biloko esalama ki na kati ya majorité ya programme ba puisa ki na kati ya MSR wana campagne mamo ozo sala pour na partie campagne te eza réalité. Donc pour un projet à 2016, tous un programme Mobimba. Il y a 2016 à 2025. Où ils ont prévu au moment opportun adhérer à la vision à MSR. Biso, ce qui te reçoit président, c'était et ça la maka rotation pour pouvoir et où t'as un peuple. C'est tout ce que nous demandons. Mais ce qui va tout le qui va idéologie na biso, ba idéo na biso, to sengi bango ba ya ba s'adhérer, il y a pas de problème. Natondi Obotondi ndeko Pichu Bolenge. Ngai na remercier au mingi. Ok, merci vraiment. Donc
ezalaki bongo ndeko Pichu Bolenge oyo azali honorable honoraire oyo asimbaka pe mboka na biso na cadre ya députation na parlement pendant 5 ans 2006-2011 nakozala na mokuse pour na koloba na bino merci mingi na de la nation tonton Banda, merci mingi na yo Eva Liquide, Papi Gene, Grâce Teddy Kalaren, Pichu Mangaya, Juliano R. Kamel, Jili Mekatol, Nima Wetu, Yona Bela Dinganga, Mermila, Eloko Mokote Zarawana, ils ont toujours Bofana na Gbene na Bino et Deborah Ndongala. Vous êtes tellement ébélé, Lina Luanga de Pretoria, Eva Bisango, le très puissant, Chancel Mbemba. Tukutani na pièce Oyo Elandi, Nganabino, bye.